Ngobila ya taya lobi non 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 non. Hassan osignaki contrat na ona kimbuto osignaki yango na ngate ngai nazo bimisa ona batuna ona ba biloko ona ba locataire na yo ngai il faut na bongisa marché et puis na pia batu mususu. Na fungoli parenthèse mon rapidement. Tangu Ngobila zoloba ki Hassan a kata contrat. Est-ce que na mutu ya Ngobila il y a une personne derrière yé pa linga zo marchango? Bazo tanga bazoloba abedashu. Batu ba na ndaku ba confiné. Toye komona babuki une partie à ba dépôt est-ce que bande ko bomba biloko ba chege ba piller des autres sami ba misu ba tumbi et tout ça. Bande ko ba leli ba perdre marchandise na bango. Mais moya ko ça les ala quitté parce que ça gombeza confiné moya ko kota na zando ezati. Ngobila asali message moko. Azoyebisa ba journaliste ba pandi sango. Alobi gombe eza confiné nga Ngobila gouverneur nazo sala musala nazo réfectionner nazo sukola salité nazo bongisa gombe. Mais atako ba déconfiné gombe soki pe ba fungoli gombe batu ba kota. Mais zando na ko fongola yango te kino na ko silisa misala na ko sala na zando oya boy asala mokili na ye. Tango moto aye azoya marche to aye pour que a réclamer likambo moko boye. Ndeko ana mondu kité ana mbeli te arme blanche te. Mais yo oza ko utiliser arme à feu. Tozo déplorer il y a 2 morts. Bande komi balé ba tiki biso. Ka songwa zolo ba ete bande komi balé ba kufi na arme à feu te. Mais bande ko kima tango ba ko kima, ils se sont retrouvés ba koyi na libulu moko na kati ya libulu ngo courant ezalaki nde bazalaki bande ko banyati courant bazalaki électrocuté nde ba kufi. Ko général ndeko Ngobila gouverneur langa journée ya koloba ete soki oboyi sala mokili na yo donc olongola biso ba kino to ke osala mokili wapi poto vana na Kinshasa to ba kinoa siko to longola Kinshasa to ke kosala mokili wapi ndeko Ngobila soki ba déconfiner ville province ba déconfiner commune ya Gombe s'il vous plaît monsieur le gouverneur sala makasi yo pe o déconfiner zando monene le temps bako koto bako sala mosala koto batu pepe musu bako vanda osola ma site ce total ma site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso makambeya Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo tozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga indusa Victoria Certa. Amen. Mbote bandeko balandi bisika so bozwami bozana mikili ya poto na Amerika na Asie na Océanie awa na Afrique partout biso ezali Congo Victoria site na bino bosepelaka nango boye baka na ko s'abonner ebele tozo sola lelo actualité politique nini esalami na Kinshasa na yebi ke bandeko musu déjà boyokaki mais to kota lelo na profondeur to ba makambango e bandi ndenge nini pe to komi wapi lelo ezalaki na mbutu bandeko ba vendeur et ba revendeur ya marché central ya Kinshasa to pezando munene bayaki balobi il faut ba kota na zando ba teka parce que ba faina bandako mingi passe na cadre ya confinement oyo mais côté mosusu gouverneur ya ville Ngobila lobi attaque le confinement et sili ba déconfiner ville à Kinshasa mais ce qui est asili sina nu musala na zando monene te mutu akokota kuna te oboyi sala mokili na yo olongwe na Kinshasa oki osali mokili na ata na ebite na coin moko boye mais soki na ville à Kinshasa oyo azo gouverner Azozela Assisa Misala kuna. Bras de fer entre lui et le vice-premier ministre et ministre intérieur Gilbert Kankonde. Et Torosola aussi par rapport à la candidature
na kobenga ngo unique ya IDPS ba déposer candidature ya madame honorable Patricia Nseya pour que a remplacer Jean-Marc Kabund Akabund na poste wana ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Et notre dernier point tokomeka kosola na liwa oyo et frappé biso ba africain président Pierre Nkurunziza ya Burundi azali susute akufi atiki biso mokolo ya lelo mardi. Donc nde masolo na biso botika la branché et to solo la tokota na développement na yango. Oui, bandeko balandi bisika nyonso bozwami tozo sepela parce que bozoy bana ko pesa ba proposition na bino bozo tindela biso ba message par rapport ya ndenge toza ko sala musala eza ko sala malamu toza wana vos serviteurs tolobara toujours on n'a pas les monopoles à savoir ni ya connaissance mais to partagera toujours ensemble. Merci na bandeko nyonso bozo landa biso de partout. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le marché central ya Kinshasa, Zando ya Munene? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pour la petite histoire, Makambo est bandit en 2005. En 2005, nous avons rappelé d'abord na bandeko, marché central ya ville ya Kinshasa est dirigé na hôtel de ville, donc na gouverneur. Pour na bandeko ba éviter Zando ya Munene. Oui, ils ont un administrateur nango, ils ont un administrateur technique, administrateur financier et tout ça, bango bazo gérer yango, mais les colons na bango ils ont un gouverneur la ville de Kinshasa, il a Tchakali Sukuna, c'est pour cela boyo kaka mbongo e kotara na marché central ya ba ticket ya makamususu. Mbongo wana ezala te ezala gérer na niveau ya administrateur ya Zando, mais bango bakenda nango directement na marché central. Il y a 3 grands marchés na ville ya Kinshasa pour la petite histoire. Tu as le marché central la ville ya Kinshasa to benga Zando Monene, tu as le marché Gambela et puis tu as le marché à Matete. Et tu as bakisa le sous marché à Liberté, mais marché à Liberté, il y a un problème na législature passé na niveau ya assemblée provinciale. Ba député provincial baloba qui était tango bazomo na budget à ville. Ba monara place te batiaka rubrique marché de la liberté. Et gouverneur aloba ki bokende ko sala kobosa la commission bosa la descente kuna boyeba marché wana ezalaka privé ou pas. Mais commission wana epesa penda ba résultat la ngote. Na kangi na nga parenthèse wana. Donc si nous ajoutons le marché de la liberté, tous en a 4 grands marchés na ville ya Kinshasa. Zando, Gambela, Matete na Liberté. Mais le lot sur la mingi par rapport à marché grand marché central ya Kinshasa to bengi Zando Monene. Pour la petite histoire, nous sommes en 2005. Qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa? Le général amiral Liwanga. Azali gouverneur à la ville de Kinshasa. Donc Yende Moutoza chef ya marché central. Il a signé un contrat avec Monsieur Hassan. Qui est Monsieur Hassan? Azali un opérateur économique, un homme d'affaires. À Géraka, la société na ebele ba Soficom et ainsi de suite. Parmi ba clause na bango ya contrat ezanini que yé azo réfectionner marché central ya Kinshasa Zando Monene, mais ba koti kele une partie sika bomoni atonga ba magasin belé wana pendant 25 ans a go futate. Na bandeli lisusu ba clause na bango. Monsieur Hassan ba signé contrat na gouverneur de l'époque ndeko na biso Liwanga bakosa akobongisa marché central et puis akozwa parti wana tongi ba magasin akovanda wana pendant 25 ans ba magasin musu yaye misu azo faire louer yango 2005 eleki 2000 pardon, qu'est-ce que je dis 2015 et non 2005 2015 pardon 2015 eleki 2016 to komi na élection et salami André Kimbuta Akoti a remplacé Liwanga en 2006. 2005 ezaki Liwanga, 2006 2007 Kimbuta aye. Kimbuta akuti contrat oyo. Contrat oyo Liwanga a signaki. Kimbuta a accepté ça. Na loi ya continuité de l'État. Les hommes passent, les institutions restent. Liwanga est passé, Kimbuta est venu. Kimbuta akuti contrat wana que nenge Hassan asbongisa ki marché to boyite abongisa kan côté ni bino bande ko bokenda na Zando Monene eloko nini asike kota na Zando Monene eloko nini asika basa na Zando Monene bino bo sa réponse. Kimbuta na 2006 2007 a continué le contrat wana
Hassan ana ba magasin na misusu ya yemoko miso azo faire louer yango. Kimbuta a vendu de 2007, de 2006-2007 jusqu'à 2018. Kimbuta a accueilli à sali 12 ans na ye. Les hommes passent, les institutions restent. Ngobila a succédé na ki Mbuta. Ngobila komi gouverneur. Tango Ngobila komi gouverneur, contrat on a continué parce que contrat est à 25 ans. Surtout 2005 plus 25, ça fait 2030. C'est que si le contrat on nous sommes en 2016. Poto comme à 2030 encore combien d'années? 14 ans. Hein? Donc contrat est à nous kino 2030. Ngobila ya taya lobi non. Hassan osinyaki contrat na ona kimbuto osinyaki yango na ngate ngai nazo bimisa na batuna ona ba biloko na ba locataire na yo ngai faut na bongisa marché et puis na pia batu mususu. Na fungoli parenthèse mon rapidement. Tangu Ngobila zoloba ki Hassan a kata contrat. Est-ce que na mutu ya Ngobila il y a une personne derrière yé pas linga zo marché ngo? Bazo tanga bazoloba Abedachou. Batu bazotanga kombo bazoloba Abedachou ayebisi Ngobila katana nani na Hassan ngala ozwa masolo. D'autres personnes disent qu'Abedachou futa kempota futa taxe tezayi kaka parenthèse na fungoli na kangi. Mais na moni na ba image Abedachou lobi azobongisa aveni Dima. Ngobila pas alaki wana ndimi balancer pe ba débit à ba travaux na kangi parenthèse nous ne sommes pas là. Ngobila lobi na Hassan il faut qu'on travaille ici là ngana zo bongisa makambo. Coronavirus ya kate et yé. Nous sommes au mois de mars, coronavirus est côté na Congo. Le président de la République a lobby que to confiner ville surtout Gombe ba confiner en muto kota te pas d'entrée. Peut-être seulement ba journalistes et puis quelques personnes au basala rakuna. Et le col a marché central ya Kinshasa va na commune ya Gombe donc yango pe feza ya Rokangama. Et le gouverneur Ngobila lobi pendant que marché za au Kangama pendant que toi na moment ya confinement ba travaux et ça la na marché parce que biso to ebi marché central à Kinshasa niveau bosoto ezala rakuna bandeko balanda biso na poto na Amérique partout botnere botikara marché central à Kinshasa nde botikara zando salité e bakisami kolekande botikara ngo Ngobila lobi na profiter na slogan na ngana za nango na idéologie na ngana nango parce que Ngobila oloba Kinshasa bopeto. Kinshasa bopeto. Ngobila bandi ko sala musala. Batu ba na ndaku ba confiné. Toye komona babuki une partie ya ba dépôt est-ce que bande ko bomba biloko ba chege ba piller des autres sami ba misu ba tumbi et tout ça. Bande ko ba leli ba perdre marchandise na bango. Mais moya ko sala les ala quitter parce que ça Gombeza confiné moya ko kota na zando ezati. Et oyo esali keto koma lelo parce que on a bandé ko rappeler bino pour la petite histoire place ni makambo banda ki à partir ya gouverneur amiral Liwanga kino to koma lelo nini epie bande ko kanda baya lelo Ngobila asali message moko azo ebisa ba journaliste ba pandi sango alobi Gombe eza confiné nga Ngobila gouverneur nazo sala musala nazo réflexionner nazo sukola salité nazo bongisa Gombe. Mais atako ba déconfiner Gombe soki pe ba fungoli Gombe batu ba kota mais zando na ko fongola yango te kino na ko silisa misala na ko sala na zando oya boy asala mokili na ye. Langage, la façon de parler, il y a une façon de parler ya bato ya C, il y a aussi une façon de parler ya bato likolo. Quand on est gouverneur vous êtes un grand responsable, vous êtes numéro 1 na biso ba kinois. Bandeko tofana na Kinshasa eza la uta village eza la uta province X to Y tant tozana na Kinshasa wa gouverneur oza mokondi na biso oza tata na biso ya yambo oza logo la fachi na ville ya Kinshasa c'est-à-dire oza président ya ville ya Kinshasa mais tant ozolo ba langage oya boy asala mokili na ye ça dérange ça touche des sensibilités ba maman la batato bateka na santu balobi oh tozo zela lelo déjà to na ba jour rebelle to vandi talaka banda mars kino lelo to ko salate mais yo zo ebisa biso soki ata ba déconfiné Gombe yo ko fungola zandu te oya boya sala mokili na ye nde bande ko bayaki lelo na tongo ba ye pour ke ba kota na zandu
Bah, il y a une pression, mais derrière bandeko aussi, il y avait comme s'il y avait aussi une main noire. Tout le monde peut chéguer, belé. Mais même s'il y avait des chégués, toujours bandeko à la police, bandeko à l'armée, bah ebili kambona malam. Tango moto abeti yo mbata, yo pe il faut zongisa mbata pour force na yo na ye, eza la proportionnelle, eza na même niveau. Tango moto aye azoya marche to aye pour que a réclamer likambo moko boye. Ndeko ana mondu kité, ana mbelité arme blanche té. Mais yo oza ko utiliser arme à feu. Tozo déplorer, il y a 2 morts. Bandeko mi balé batiki biso. 7 blessés. Ba policier misato na bandeko ba civil misato. Général Kasongo azolo baete bandeko mi balé bakufi na arme à feu té. Mais bandai ko kima tango ba ko kima, ils se sont retrouvés ba kwei na libulu moko na kati ya libulu ngo courant ezalaki nde bazalaki bandeko banyati courant bazalaki électrocuté nde bakufi. Mais ba image obiso to komona makila muto akufi na courant alengi makila ezala raté. Par contre akozika parce que courant bendaka nde makila ya moto muto ko kauka. Mais obiso ko to komona ba image makila na se. Sko to ebite muto wana tango akoyaki na courant libange ezalaki wana pasuki azoki nde makila bimito boni. Général Kasongo wi banyataki courant. Et même si banyataki courant, to ke na thèse ya ndeko Général Kasongo. Soki banyataki courant, banyati courant pourquoi? C'est parce que bayoki ba balle eza ko beta, bayoki ba gaz eza ko beta, ba kimi ba soye ba vie na bango, nde ba ki se retrouver banyata courant. Ndeko général, ndeko Ngobila, gouverneur. Langa journée ya koloba ete soki oboyi sala mokili na yo. Donc olongola biso ba kino to ke osala mokili wapi. Potovana na kisa to ba kinoa. Siko to longola kisa to ke kosala mokili wapi. Marché central ya Kinshasa eza entreprise pour na ba maman ebele pe ba papa ebele. Ba papa ebele musala bango basala na vie na bango ezaka ka na zando côté ka Bilamba, côté ka Bakech, côté ka Madesu, côté ka Loso, côté ka biloko ya lolenge na lolenge. Vie na emo bimba salaka 10 ans, 20 ans, 30 ans a kolisiba na tangisi bango na bandana etelo ya se kino na université kaka na mosala oyo. Sko tango lobi na bato ya boye kende sala mokili na yo. Isa langage ya kitoko te. Et bandeko baye la police a fait aussi les moyens ya ko maîtriser bango. Tout le monde a kana mikili ya poto. Bato bako finga la police, bako ya envers la police. Mais la police a une technique ya ko maîtriser bato. Pourquoi ça ne se passe pas ici chez nous? Ko ça na lo lenge ya ko maîtriser bato. Ata bato baye na kanda ebele, ata bato baye bo maîtriser bango. Parce que baza pe na mbelite, baye pe na eloko mabe ya ko salate. Toujours déplorer bato bakufi bandeko batiki biso eza pasi. Ce n'est pas une bonne chose. Ndeko Ngobila soki ba déconfiner ville province bas déconfiner commune ya Gombe, s'il vous plaît monsieur le gouverneur, salama kasi yope o déconfiner zando monene, le temps bato bako koto bako sala mosala, koto bato pepe musu bako vanda. Ndeko moko ayebisi ngai. Et alors wana ndaku chantier basilisi moi chambre moko na salon bato bako vanda. Mais na ngambo musu bako tonga maleme bako fungola. Ndeko Ngobila yope sala ta système wana. Zoazan de l'euro la chantier. Ba pavillon musu so teka, ba pavillon musu zo bongisa malembe. Au lieu au kanga yango ekozala pasi mingi s'il vous plaît, papa na biso Gentini Ngobila mbaka. Mais fameux contrat oyo ya Hassan, to lobela nanu muke contrat oyo. Contrat signé en 2005 entre Hassan et Amiral Liwanga, gouverneur ya ville à Kinshasa. Les hommes passent, les institutions restent. Liwanga leki Kimbuta Ndimi contrat wana continuer nango le long Ngobila ko boya contrat. D'autres personnes disent que eza déjà na mutu a proposer Ngobila katana Hassan ngala zwa yango. Ndeko Hassan afundi Ngobila na cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Bake ko samba a longi Ngobila. Tango longi Ngobila lobite a eza cour d'appel na kenango sikona cour de cassation. Ngobila ke na cour de cassation Hassan a longi po na mbala ya mibale. Nangina yebisa na bandeko ba olanda biso partout. Ville province à Kinshasa eza da na problème du fait que ba nyongwe belé o ba gouverneur passé ba tika ville à Kinshasa lelo ba na passe po bazo ba mbongo musu na ba banque et puis ba place musu. Mais tango Ngobila déjà ozo compliqué Hassan.
Ce qui lelo Hassan a kofunda na ba instance judiciaire en dehors ya mboka, libanda mboka, na Afrika topé na Amérique na Europe. Tango ba roeba déjà isu ba yebi ke opoli awa a des reprises, opoli na cour d'appel, opoli na cour de cassation. Ce qui libanda liso opoli ke ba sengi isusu parce que ce qui opoli, il faut dédommager muto son qui na ba droit na ye. Vile kisa akota lisu nyongo muso e pas Hassan. Moi je trouve que eza humble proposition nga avis na ngai. Ndeko gouverneur Ngobila benga ndeko Hassan ayana ba avocat na ba conseil na ye yo pe vanda na ba juriste ba avocat ya ville ya Kinshasa na ngambo mususu bureau ya assemblée provinciale na quelques députés bo ça la 3 tripartis wana assemblée provinciale à Kinshasa gouverneur à ville ya Kinshasa na parti mususu ya Hassan bo solo la bo bimisa contrat wana bo tala s'il faut bo retoucher ba clause musu ba article musu ya contrat lokola 25 ans ezebele donc de 2005 à 2030 ça quand même ebele botala est-ce qu'il y a moyen Hassan na ba maison lokola ezebele azwa ndambu azongisa na ville ya Kinshasa pe ayeba na ko percevoir mbongo mususu pe ye atika lango le temps à récupérer mbongo na ye poto matato kita muto asignaki contrat wana amiral Liwanga azalaki gouverneur eza lokola lelo yo pe Ngobiloza gouverneur lobby okozala te parce que lobby lelo to koloba ba ki sombe bazala ba gouverneur lelo bazate tozoloba ba kimbuta bazala ba gouverneur ba lelo bazate ba nzuzia mbombo bazala ba gouverneur na Kinshasa lelo bazate ba konde de ville ki kanda bazala ba gouverneur na Kinshasa lelo bazate ba kimbembe mazunga bazala ba gouverneur lelo bazate ba Jean Kimbunda bazala ba gouverneur lelo les hommes passent mais les institutions restent. Et ça, contrat au Liwanga a signé qui est Razaki gouverneur. Oui, contrat avec les temps. Vous pouvez aussi revoir certains articles. Non, de quoi ça, tout le monde était placé au 25 et le Québec, le réduire. De quoi ça, on percevoir ban bongo ebele. Zongi sambongo ndambu pe na ville ngeza po ville ngeza pesa na besoin mbongo par rapport à makambo ebele. Oliebo katango bongo. Pour na ba maman ndeko Gentini Ngobila tika na ebisa yo. Tant musuyo au vivre mingi na mikili ya poto tout ça na ebiso moni zando wana ozomona wana eza entreprise pour na batu ebele eza gan pen pour na batu ebele eza na ba noko musu balongwaka changula ba masina na bakimbantseke balongwaka ba mbinza kuna na ba météo ba bisika ebele 24 communes bref bayaka na zando wana azana capitale tie mais musala na ezo sala o balandaka batu ndeko ngosomba eloko boy lingo somba ventilateur ya kana la place à moins cher ba benga bango bana ya kwata ba ibaka te bien sûr que ba bakisara moi quelque chose likolo pour bango pe balia mais eza vie na bango bazo faire vivre basi na bana bango ka bongo il y a des papas des parents responsables musa na bango peka yango wana ba vivaka na yango bon tangu yo lobi ata ba déconfiner Gombe mais en de rozala confiner kino ba ibala kosilisa misala. Ngobila, s'il vous plaît, où sont les députés provinciaux à ville à Kinshasa? Où sont les députés provinciaux à ville à Kinshasa? Bino so 48, boza wapi. Na otanga ba kombo ba to ate. Mais na tunikaka, où sont les députés provinciaux à ville à Kinshasa? Parce que Zandouana, ba électeur na bino, bango nde bazaka na Zandouana. Ba mama wana baza ba électeur na bino muso afandaka na Ngaliema muso afandaka na Kitambo muso afandaka na Bumbu afandaka na Selembao afandaka na Limete afandaka na Kimbantseke na Njili partout ba voter ki bino ba députés provinciaux tangu Ngobila zolo babwe bino boza wapi ba député batu bakufa na nzala déjà passe eza makasi gouverneur alobi abongisi wenze ya Kabambar Winzi moko ezalaka so oza na rond-point Wileri opesi mukongo na kote neti outi commune na Kinshasa osali lokolo otala lingwala okoti Kabambar mukie na gauche soki ozo uta 24 na droite moi wenze moko mukie ezalaka lokwa lupangu wenze wana ekotisa combien de vendeurs wenze wana ekotisa combien de vendeuses nayebi te wenze wana eza po bateka ba friperie ba tombola bwaka ils ont pas na ba télévision na ba radio na bilamba na biloko rolia kana wenze wana ils ont mukie monsieur le gouverneur benga Hassan benga assemblée provinciale bo sangana bo sala tripartie wana boye ba elo nini ya kosala et kozala une très bonne chose parce que
bandeko baza kolela pasi eza makasi. Et après confinement, il faut bandeko bazonga na zando basala musala na bango bateka po makambo ekende malamu. Siko baliwa ya boye bibembe o mibale. Qui est le responsable na makambo nyonso salamio? Général Kasongo lobi ezayete. Na yebi ke ngobila pa lobi ezayete. Mais qui est le responsable na makambo yo nyonso? Pasi yango wana. Ce n'est pas normal. Nzambe aiba na kosunga. Pour villa Kinshasa oyo makambo ekende bien. Nde Kongo bila to na place muso ke osomba te mokili. Ndo lobi na biso oya boya ke osomba asala mokili. Ne to sala mokili ndeni. Mokili ezala ya Nzambe. Et sala ki eto botama na Congo, nous sommes des Congolais. Siko to sala mokili to ke obima na mboka mususu ya sika, to sala mokili esimba te. Notre deuxième point, c'est par rapport au remplacement de l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound oyo azalaki premier vice-président et assemblée nationale bino soboyebi bayeba ki na ko déchoir bayeba na ko destituer na poste wana na pétition oyo ezalaki ya ndeko honorable Jean-Jacques Mamba akoyisaki c'est un peu ça poste wana etikalaki vide ba dépôt ya ba candidature bande ko salama bande ko IDPS ba kombo etangamaki ebele ba André Mbata, ba Paul Chilumbu, ba Léon Mubikai, ba Nadine Mandabu, ba Freddy Chibangu, ba Rémi Massamba, ba Edo Mukuna, donc ba kombo ebele ba Tony Mwaba, ba kombo ezalaki ebele, mais IDPS a na ko tranché a déposé officiellement la candidature de l'honorable Patricia Seya, le lieu de Likasi na liste ya IDPS. Yende aza ticket gagnant ya IDPS na poste wana. Et jusqu'à preuve du contraire de tourner mission awa deuxième candidature ezate candidature ezaka moko. En tout cas, je félicite les députés nationaux cette fois-ci. Ezala ya IDPS bao remplacer na poste wana parce que za ya bango même bande konabiso ya INC na cadre ya cash, même bande konabiso ya MLC ba lamuka tout ça. Tout le monde a ezala ba désordre, monde a poste za ya opposition, muto a majorité qui a postulé pas lui. Poste eza ya majorité, muto opposition s'infiltrer, on a pu voter. Mais cette fois-ci, soit candidature ti, parce que campagne est aussi la lobby et bandi lelo, soit que tikalika candidature moko, c'est vraiment une bonne chose. Félicitations aux députés. Il y a une tendance nyonso vraiment. Tout le monde a une élection et ça les 12. Madame a remplacé Ndeko Jean-Marc Kabound Akabound Oazaki na poste wana. Et pour clore cette émission, pour que tout chité tu kozwa annonce oyo ya liwa ya président burundais Pierre Nkurunziza atiki biso asaki malaise samedi ba mimi mbangu na hôpital et déjà à partir à dimanche soir na Burundi déjà ba rumeur et bande koloba président Kufi mais ba yoko confirmer officiellement lelo président tiki biso paix à son âme ba décréter na mboka na Burundi deuil national bazolelaye. Donc c'est un peu ça. Azalaki quand même Burundais moko déterminé. Salimo makambo ebele. Mazaki déjà pe na fin mandat. Et na mois d'août bonga ki ba succéder na président Mususu Azwa Ebonga wana. Mais Nzambe a jugé bon atika biso na mois de juillet. Donc 2 mois avant président Mususu Ebana ko succéder na Merci na bande konyo so bolandi biso partout à travers le monde. Merci na assistance ya René Abiri, merci na Loïs Sazalaki derrière caméra, merci na Reims Mouyande Wonabiso et puis na Pesimbote na G10 donc Viali Christian Ikondaï, Steve Kakesa, Yves Youssouf na Pesio Bambo Tebele, Ritseki Espérant, Makowe, Rachidi Louindula, Christian Bingo, Diogo Zapata Kevin, Joël Gazo, Patimbala, et sans oublier aussi l'arbitre international Eddie Ngende, Napesio Bambo Tebele, Mutumoko bien Alfred Lotimea, Bandeko Nyonso Bolandi Biso de partout, Tosepeli Makasi, ceux qui suggestion Ezali, ceux qui message Moko Ezali, proposition pourquoi pas, message Bokotindawana ou na numéro Nabiso plus 243 89 26 008 plus 243 89 26 008 qui mène Nzambe na mabota na bino soki Nzamba zongite tokutana na bino à la fois prochaine. Bye, au revoir. Sur le site, c'est 001.
Donc toza na number 1 mokonzi ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague te lelo asololi biso makambo ya Victoria Télévision, Victoria TV et na ba mopepa siga na ba makambo na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo po tozwa ba news à lelo. Donc le pétrolier de Dallas toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta. Yabino Sida Bile la confirmé nana roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bile la ndenga indusa Victoria certa amen. Chiki